Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Masima ya kukumisa Nzambe oyo akela mokili. Tukumisi mokonzi na biso Nzambe oyo apesi biso makasi na butu ya lelo pona kosolola. Tosengi Nzambe mawa na ye na kimia na ye ezala likolo ya toma na ye Muhammadu sallallahu alayhi wa sallam. Na butu ya lelo tozana posa tosolola matali bondimi to kondima condition o Nzambe apesi yo. Na tango ya prophète na biso Muhammadu sallallahu alayhi wa sallam ezalaki na disciple moko kombone na kombo ya Saraba. Saraba azalaki moko ya ba disciple azalaki korate ngonga ya losambo te na kati ya mosquée. Mais azalaki na bizaleli moko à chaque fois soki losambo esili abimaka mbangu na mosquée. Soki ka losambo esili abimi mbangu akei. Losambo esili abimi mbangu. Alors ba disciple basalaki remarque balobi muto soki prière esili azelaka tate to bondela Nzambe mabimaka mbangu akei bayebisi yango prophète na biso Muhammad sallallahu alayhi wa sallam que to remarqué loko moko epai ya Saraba à chaque fois soki losambo esili akimaka mbangu akei. Alors prière esili kutu ndenge sengeli te meyesa akei. Alors prophète na biso alobaki soki bomoni boyebisa eke naza na posa na ye. Alors, le lendemain, tango Saraba eko sambela prière esili kaka bapesi salam, Saraba linga bimambango ba ebisi ya Rasulullah azana posa na yo. Alors le prophète azana posa na ngalo bihe. Alors bina ye boye bisa ya Rasulullah na zoya kaka sikoyo ba apesa kaka minute kaka na zoya. Habi problème ezate. Akimi mbango libanda kei 10 minutes après azongi mbango. Prophète na biso atuni Saraba abendi na mopanzi atuni na moni yo bayebisi ngai eza kaka soki prière bimi ozokima mbango kei na ndako. Ozana problème to eloko nini ezali to yeba neni tokoki kosala pona yo. Alobi ya Rasulullah nazana problème te. Kasi eza kaka na eloko moko oyo ezosala ke soki prière esili nakima mbango nakende na ndako nakende kopesa mwasi na ngai pe nzambala na lataki. Parce que na ndako mobimba to tikali kaka na nzambala moko ya propre oyo eza na madusu te. Alors soki na sambeli losambo esili il faut ngai na kima mbangu avant batu babima na mosquée basi babima na mosquée donc mwasi na ngai pe aya ko retraper ata prière na kati ya mosquée. Yango na kima kambangu na ke kolongola nzambala na pesiye comme ça yepe alata akoka koya ata na kati ya prière tango batu bazali nanu. Alors epesaki prophète na biso mawa pasi makasi. Alors prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam alobaki na ye ya solo ke Saraba ayan solo Nzamba lingi bongo. Saraba kendaki mukolo mususu Saraba ye moko ye lisusu alobi ya Rasulullah nazokoka lisusu souffrance te. Sala doa upona ngai sengela ngai Nzambe apambola ngai. Prophète atali na elongi alobi ne Saraba ya solo Nzamba lingi lolenge boy. Na ki pauvreté na yo Nzamba lingi bongo. Saraba kei. Deuxième fois Saraba yeli sous alobi ya Rasulullah. Nzamba la oto tikala ki nango yango pe pasuki ma dofole comme partout. Bénir ngai. Prophète atali yeli sous na elonga alobi ya Saraba. Nzamba lingi lelenge wana. Ndekwa kei troisième fois ndekwa ya alobi ya mbalo penza na okokate ya Rasulullah. Soko sambeli pona ngate na kotika te ya Rasulullah. Prophète atuni eloko nino zali nango. Saraba lobi na yana eloko talobi sengata disciple moko awe ya kokopesa yo ata tabangombe meme. Bapesi ye de meme ya mikie. Prophète na biso atomboli maboko asengi na Nzambe apambola ye. Azwi ba meme wana mibalaki na bango na ndako. Ba meme babandi obota babota kaka ba mapasa so baboti 4 te baboti 6 so baboti 6 te baboti 2 kaka kobota alors que Saraba zalaki ko manquer na mosquée te na prière ata moko. Tango bataba bakomi ko kombe bibwele bakomi ko kombe belé
saraba komi korate prière ya 5 heures. Pona nini prière ya 5 heures? Parce que na tongo na 5 heures avant baba kende zamba ye akoti nanu na kati ya clôture abendi bango miliki mpona koteka po azwa mwa bozwi. Saraba akomi korate prière ya 17 heures, ya 5 heures du matin na ya 18 heures. 18 heures pona nini po tango bibwele baza kozonga ava bana na bango bamela nanu miliki ye akamoli deja po lobi na tongo ateka. Akomi komanke de prières, alors azalaki komanke prière te. Bibwele bakomi kokoma ebele ti akomi ko place avandaki aboyi ko déranger ba voisin abimi na libanda ya Madina po akende kovanda na libanda po ba bibwele baleki ebele. Prière akomi azoya lisusu te. Prière ayaka lisusu te. Akoma osambela kaka na ndako na ye. Alors que azalaki komanke prière te na mosquée. Nzambe mokola kitisaki révélation ya makambu ya dim. Po biso na islam ezalaka 2,5%, pa ya bandeko ba Kristo ezalaka 10%, et pa ya ba juif na yebite soki ezalaka pe boni, mais biso na kati ya islam ezalaka 2,5%. Soki oza na 1000 francs congolais, il faut futa 25 francs pour na dim ya mbongo na yo wana. Alors saraba batindi batu nyonso kaka o bayebi ke bakoko tinda ba message na coin ya Madina partout. Mutu nyonso ayeba ke mbongo nyonso to bibwele oyo zana ngo bakokisi mbula moko na maboko na yo, donc okomi na droit ya kofuta dimu wana obimisa dim. Alors tango mutaza kokende pa ya saraba akomi pa ya saraba yebisiye message ya Nzambe. Saraba ya zwaki yango lokole ezali taxe oyo prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a imposé likolo na ye po asambela ki pona ye. Alobi en tout cas 2,5% na okokate pe akomaki na bibwele ebele. Azwaki bataba teki asombi bangombe, azwi bataba mususu teki asombi ba chameau. Donc akomaki na bibwele ebele, tali munene ya bibwele na alobi en tout cas na kokobimisa 2,5% ileke ebele. Mais yebisa prophète inshallah na weyawana to solula na ye to négocier po wana eza ebele. Na bozongi ya disciple wana po ya kopesa rapport na mayeba sololi na saraba, Allah subhanahu wa ta'ala révélé ke ba oyo ba futa kadim te, ba oyo ba lingaka kobimisa droit ya Nzambe te, ba kozala na punition makasi mokola kiyama. Nzambe aye kolobela prophète na biso maloba ya saraba ke soki aye azwa lisusu dim na yete ye Allah subhanahu wa ta'ala kuchaye na kati ya lifelo. Saraba tango akomi prophète alobi na ye tango disciple akomi avant loba na prophète alobi na Nzambe sa yebisinga maye nyonso elekaki entre yo na saraba. Nzambe a révélé nga maye nyonso elekaki entre yo na saraba. So tika ye tango akoya tokosolola na ye tango akomaki prophète ayebisiye na obimisa ta 100%, na obimisa 1000%, Allah subhanahu wa ta'ala lobina zwa dim na yote yo duma vivre na mokili mais sala nyonso yo kokufa te po soko kufia kozwa yo kotumbo na moto alifelo. Bandeko ba musulman na balandi ezalaki pasi po na sala ba vivre na condition wana. Prophète Nabiso Muhammad aye akufi, Aboubakar akomi responsable numéro 1 ya Islam, to chef spirituel ya Islam. Aye pa ya Aboubakar Siddiq radiyallahu ta'ala anhu alobina ye, en tout cas nazana makokite ndenge nga nazalia nazaka ka échantillon, mais oyo Nzambe atindaki lokola ye azwaki dim na yo te nga na kozwa ngo na condition nini epesamaki pouvoir epai na nga te po nazwa dim na yo. Saraba yeko kufa na tangu ya Sayyidina Osman radiyallahu ta'ala anhu, Allah subhanahu wa ta'ala chei na lifelo. Bandeko nanga ba musulman yo soki komi tangu ya kobimisa droit ya Nzambe ekomi makukuma, ekomi makanisi ebele, alors que ye tango azali kopambola yo akanisa kite apesaka yo sans limite, apesaka tala te.
Et comme na tour na yo po yo bimisa don, obimisa droit na ye, et comme problème. Est-ce que ceux qui y épée azalaki na motema mabe to azalaki na kanda ya kopesa yo to linga kozwa yango te. Mingi bayeba ke loko wana te. Zaka ezali eloko oyo soko oza kobimisa ngo na mbongo na yo, eza ko batela mbongo na yo, eza ko protéger yango, eza ko purifier yango parce que ba erreur mususu pe to salaka na commerce ezali ebele. Er moko lekeli batu, er moko bat ba lekeli yo. So zaka wana ezali pona ko réparer ba erreur elekaki. Mais mutu lelo azaka komona ba intérêt na ye. Donc wana oza kopesa ngo zaka wana dimo oza kopesa ozo pesa ngo nzambe te. Oza kopesa na bikelamu oyo bazali na makoki te. Na yebite pa ya ba Kristo soki ezalaka ndenge nini mene pa biso ba musulman ba pesa ka zaka na ba oyo bazana makoki te basi ba kufela mibali, ba mpaka, batu ya maladi, batu ya pasi. Donc bango nde bazali na droit ya kozwa mbongo ya zaka ya dim. Bande konanga ba musulman to banga nzambe. Soki prophète nabiso Muhammad sallallahu alayhi wa sallam akufaki. Soki Nabilahi Musa alayhi salatu wa salam akufaki. Soki kamaradi ya nzambe Ibrahim alayhi salatu wa salam akufaki. Nani na kati na biso akotikala na mokilio na libela? Nana kovanda mokilio seko na seko? Inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Tobanga nzambe bandeko na ngai. Na pesi conseil na ngai moko pe na pesi conseil pa ya balandi ba bolingo. Tobanga nzambe. 2,5% tobimisa yango. Na lobino teke tindela ngango. Luka voisin na yo azali na pasi azali musulman sambela kama koke ezali te. Tango za ko pese ko linga kutu te mutu mususa mona. Nzambe abatela biso apesa biso makasi, apesa biso bondimi. Poto koka kosala ya bolamu. Apesa biso makasi na bondimi poto koka kotika oyo ezali ya mabe, poto zali kaka bato mokili basumuki. Kimia na boboto ezala na mabota na bino esika nyonso bozali. Na pesi bino salam, botika la malamu. Toko solola mukolo ya sima. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.